Maman Denise Lenga Pessinga carte au nom du traitement au fêlé l'hôpital. Hein? Si que le temps que l'hôpital n'a pas que boya boba que météo aussi, boya tout nos médecins. Mais biso na biso bata théâtre to commune bi kabola. Même ma beza wapi. Bato théâtre bazoli nga ba kabola ba maman. Au mona wanga na pas mon livre, ngabo na boye, ngabo na okenete au mona kaka yeyo na lobia ke na pas mon livre mais azana carte o azwaki o. Maman livre akaboli biso te Maman Denise akaboli biso te Maman Denise apesi biso ka carte o pona soin na biso ba artiste comédien. Ba remise ba carte e salami eza ba artiste musu ba ye ko zo ba carte kuna te. O ba mona bilongi na bango, so ba mona bilongi na bango e monde atie ba bike yake na pas maman livre ba ko yina ye kuna or que bazana erreur. Bazana erreur makasi. Maman livre ande ko pesa mbongo na maboko ken hôpital yo moko bi examen o na posa o futi mbongo. Ba ça fait examen au sombi ba kisi na yo. Ba msu ba kende ko zo ba carte na ya 20 ba carte o. Kanisa eloko ba nga ba sala eza yango te biso to ba mikolo. Ba âge to na ba 50 na ndambu déjà. Ozo ko tant muto asali biso eloko abuyi faut ko betele maboko ko souple ba fleur a oumela na vie. C'est ça. Do Maman Denise a oumela na vie. Ba ma ba na problème na biso te to zolo ba. Biso moko to côté ça kaka ba désordre. O nga za muto dozo mona muto pa ke na zo carte na ya be presa masumo. Na zo za carte na zo ka bien te na tindi mutu yemo kwa kete. Vraiment voilà maintenant président de la République vraiment à réfléchir vraiment à béton. Nde to sa ngosana biso oyo. Yana batu musu bazawana batu basimba ba mbikute. Ya ba musu bazana batu bakinda kosokola ba ona ba mai. Donc toza batu oyo lelo nde toza batu ya batu te. Mbote na balandi nyonso ya Kuli Media TV esika wapi bino surtout bozwami ngai servante na bino o bolingaka mingi Zizu Zidane zeta munene ndenge bolingaka ko bengela yango vraiment lelo na kati ya Kuli Media TV tozana sengo ya koyamba moko ya ba artiste comédien oyo aza doyen basala mingi basala mingi bazo continuer ko sala vraiment tokoyeba ye kana mingi te toko découvrir na émission oyo lelo tozolobela mingi tokolobela ye tolobeli musala na ye tolobeli ba projet na ye tolobeli ba activité na ye pe tokolobela activité munene milulu minene oyo te ko sala ma artiste comédien il y a Congo RDC oyo maman la première dame Denise Nyakero appelle ça qui azon ça qui bon ba carte mutuelle de santé donc assurance maladie donc vous allez parmi ba makamna biso auto kolobela na katia émission alelo vraiment ce qui tozali même moral biso na bino hein biso même comme tozara toujours kaka même moral to ko kelebo ko fungola vraiment Christian Soumaïli so ko fungola biso to ba vraiment invité na biso à la personne de Météo Nyamasolo na ndenge boyebeli vraiment bomona kaye bolinga kaye nini azala pe akanisi saka biso moko biso akenda biso président sans souci o azali leki na ya président sans souci Météo Nyamasolo bonjour papa. Ouais bonjour maman. Boni. Ouais ça va par le reste de Dieu ça va. Confirmer les cas qui ndeni panao. Ah en tout cas ça a passé confinement et nyungi bat konyonga et nyungi Europe et nyungi monde entier confinement donc na aussi la longue siko me bat moi hein ezaza mais to veni ka to monta mo konza mboka yoki mbela okimbela bana balobi mboke kangami ndenge mboke za ko kangama mbongo pe ekangami mokonzi baluka moye ba fungola biso tokenda kata ko luka mwa mbongo ndeni to ko lesa bana po to kangama ki na confinement mais ça pour autant ko bosana ba ko respecter ba gestes barrières mais to moni to mokonzi mboka fungoli kaka ba déconfiner mboka to moni ba bar serré comme pas possible ba to bazaka boy nzoto na nzoto kaka boy na ba bar ko pesa ba business ba bar ko yamba na ko bina ko matali ko ba kiti impression les années par rapport à attitude wana tous après 14 jours parce que maladie wana za la raso qui est après 14 jours nde ba ke moto aza atteint tous après 14 jours na ba ko yamba na wana na ba bizu ba pesani moninga na to tambola na donc tous après 14 jours soki to moni mabe salamité c'est malade on to ko tango doute en Afrique hein to ko tango doute parce que Afrique na Congo pona ndele nde bakufeli esalenga passe na bandeko na biso ba congolais bazali na poto kuna bakufi trop ba congolais mais siko awa na habité tozela non nde mokonzi afungoli mboka masole funga ba aéroport fungami bana classe bana 6e bazokende
bar efungwami l'église kutu koloba te l'église bato plainte na libanda et pourtant mokonzi ya mboka aboyaki balobaki même gouverneur alobaki que non bato faut bavanda ndambo mais bango vraiment l'église plein kosakana te donc bato bakangami kobina ensemble eza kutu te babisi bango basala ta 1000 kilts nao soza bato ebesala ta 1000 kilts mais sala kilts oyo bato basala moke bon respecter un mètre bon respecter espace pour la distance wana tout le monde yango eza respecté te oui eza respecté te maman na biso Maria Santa de London atalaki émission oyo abengi atalaki émission atalaki ndenge bato bazo sala ba ambiance na baba kapela na ngulu kapela nde somo bandeko potala kaya kapela ambiance eza on a habité on doit tous après 14 jours pour ndene okaki soki okomi ate après 14 jours nde bato bako yeba sort na bango mais tozokende ba médecin na biso bo ba osala pe ba test mais mboka tozokende tozoti na confinement mais malembe bampiaka eza makasi mpiaka eza mpa makasi toke malembe tozoke malembe biso mpe tozoke malembe tokoyeba ki nyama solo ouais nyama solo aza moko oyo bango bayebi déjà nde baza na baza ya kobanga te baza ya kokamwa te bayebi ki nyama solo artiste oyo asepelisa bango azokontinue kosepelisa bango oyo balegendi lobamaki mais sikoyo nzambe ayebi ndenge mokili ezokende donc nyama solo azosala théâtre boyebi donc c'est ça nyama solo aza artiste comédien oyo bato bayebi oyo tozosepelisa mokili mobimba parce que moto soki aseki mwa moke ebakisaka implice na kati na ye soki ozalaki na mwa bastress elongolaka mwa bastress yango na nzambe atinda biso na identité wana ya kosala masolo oyo c'est ça ya tomonaki dernièrement kaka ngai oyo nayaki ntina ndako na yo nakutaki yo très malade après quelques jours 2 jours je crois babengi ngai ke météo aza na salle d'urgence tokotaki ntina salle d'urgence ozalaki vraiment na état moko ya bien te mais tokomona o lelo ovandi na kiti boye donc Dieu fait grâce un mot pour la bandeko babengaki bamitungisamaki Zidane tomoni outi na soin intensif kuna ndenge nini makambo nini eleki asali nini météo problème nini okoyisa un mot bazomona na bango yo peut-être olekana mpe na bémission mais loko eza ngai mutu nayaki mpe lelo nga mutu nayambi yo na Kuli Media soki opesa bango mwa un mot mpo bayoka eloko etungisaki yo mpe libiki na yo mpe soki oza na remerciement moko ya bato batiaki loboko de près ou de loin oswana bango parce que lelo bamoni yo ama Zidane nasengi yo bamerci mingi parce que bandai na nga na ndako toketi na hôpital vraiment senga bamerci do nasengi yo bamerci mingi na baoyo nyonso bapriaki oyo nyonso babakisa implice mpe mpo na nga donc ezalaki nzoto ndenge ninganaka nzoto ndinganaki batension bâtiment ya cœur ezalaki wana donc bamalaria mpe ezalaki na kati donc makambo ezalaki mike bato bayebaki o mingi bamédecin nga azalaki moto bakopesa bakisi mpona koremercie mingi mama Olive Lembe Kabila parce que mama atikaka nga te mama Olive Lembe Kabila oyo napesaka bambote ebele mama na biso vraiment oyo asungaka ke bato na ye so alingaka koyoka te mwana akosoli mwana moko abelaki koyoka te ezaka mpona biso baartiste comédie te mama Olive asunga te na baintérieur baextérieur donc en tout cas baya na ngai Moïse vraiment en tout cas kulutu wana nazwanga ti na hôpital donc kulutu nanga Moïse eza de Christ napesaki bamboto ebele badidi kinwani batere tendai oyo tu basoutenaki nga basali na nzambe bayaki ebele basusu baza na États-Unis pasteur Hubert Malekani grand frère propre aza na Allemagne place navandaka mpa na ye na Wausen batie kokuyitula pasteur Josué Lokamba pasteur Gizamina donc basali na nzambe oyo balandaki à travers émission oyo osalaki donc napesi bango bacoup de chapeau donc bacontinue na baprière ezanga te bapasteur walo Mutyenga walo donc c'est ça bato nyonso basalaki baprière mpo na ngai lelo naza boye déjà c'est bon vraiment eza esengo mingi na komona bato bayaki secours parce que azaki vraiment très malade ndemo ndenge atangi nde mama Olive atikaki ete atangi bandeko nyonso asili kotanga wana oyo bayaki mpona kosoutenir ye mpe lelo azongi na bomoi parce que ndenge azalaki so bomonaki tokota eti na soin intensif biso na Mathieu Boshe ezalaki malamu mingi te tokozongisa kaka lokumu mpe kembo ezonga esika ya nzambe yaya ndenge ozosala mosala na o lelo yo moko lobi balobaka ndenge tozoya chaque jour
tosengi lisungi Maman Olive tozo benga butumo to benga Maman Olive ya kosunga alembaka te mama bato azoya azosunga on est la première dame honoraire lelo tovandi tomoni la première dame maman Denise Nyakero aye na ba carte ya mutuelle de santé ba sali pour agent assurance maladie un mot na ndenge nini maman asali eloko wana yoko koloba nini pona bandeko na ndenge bozuli carte wana ya mutuelle de santé maman Denise première dame ayoka ipe kolela esalaki epe mawa moni ba mama na biso nde baza wana baza na souci ya ba artiste mingi donc ndenge maman Olive azalaka aza koyede nde tolobaka loboko moko en tout cas esokolaka elongi te maman Denise Nyankero oyo topesi bambote ebele mwasi ya mokonzi ya mboka première dame ye pa alobaki fo abakisa implice mpona biso baartiste nyonso oyo basalaka théâtre maman Olive asalaka biso aide biso moto azomona boye asungi kosungasungi mais ye maman Denise aye na idée ya bakisi mpe implice na sens nini azwi soins médicaux ya baartiste na ye oyo basalaka théâtre ya mboka et en plus asuki na biso te soki oza mobali obala na mwasi na yo soki obala na okende na commune bosala mariage coutumier monogrammique esuki so na mwasi te na bana oyo baza na moins de 18 ans azwi assurance maladie ya libota quoi donc maman Denise Nyankero mama wana nzamba pambola maman Denise vraiment elo maman Denise asali neti na minute ngai nautaki na hôpital fallait bacheke nga place bacheka nga mais nauti na HJ carte yango maman Denise moi première dame na biso na sali ba soin o ba sali ngai ba examen ba sali nga ba résultat na koti na ba scanner na uti na HJ na koti na ba appareil wana ba sali nga ba hépatite na première fois ba sala nga examen hépatite A et hépatite C hépatite B ba sali nga ba sucre ba sali nga ba taux de poumon donc na koti ba radio donc mbongo ebele basali na masuba nanga basali nga examen masuba 3 fois basali nga na examen sida test tout eza na ba papier examen sida baso pesa non nga wana déjà nazalaka nango te pona nde nazalaka nde natambolaka eloko bakayengaka moke bayebisinga mwa Grèce moi Grèce nde fona tika kolia ba ngulu baliaka na kapela wana fona tika ngo sona kolia ngo kota musoni kote ya mafuta te donc so balambi poso nango pe nalia te. Donc c'est grâce à maman Denise Nyankero que lelo bayoko découvrir nga que nazana ba hépatite T banini ti. Vous comprendre basenga examen makasi masuba basenga suba benga ngo masuba donc examen sali 4 jours culture basali culture na ba pesinga kisi moko babi kisi o fona zo onka ya tonga do ya tonga tongo poko ozomona donc nde naza basalinga bilande basiko na hôpital oyo kenda kana do basala na maoka yaka na masubo za boye bakomelo ka kisi mo mela nzoka nde ezana maladi mususu na kati ya masuba o vraiment hôpital musu mikemike to kenda ko e mona na ate bon net na Saint Joseph basalenga ndambu nango basalenga donc maman Olive ma azwa ki charge maman Olive azwa ki charge ta basalenga mais maman Denise ndenga zunga su mikolo yo ndenga zubiso artiste et baxi sous implice longonya na ba mama vraiment ba mama biso vraiment longonya mais mabeza wapi bato théâtre bazolinga bakabola ba mama nande ni su ya météo o mona wanga na pas mon livre ngabo na boye ngakuna na okenete o mona kaka yeyo na lobi ke na pas mon livre mais azana carte o azwaki o mais quand tu as un problème te maman livre azana problème te pour na carte o est-ce que maman livre ça ba tout problème azana problème te mais biso na biso bata théâtre to commune bikabola ngala kola na pa ngapa na kena peut-être le so biso to yebite biso na kulime to yebite to yoki yango te yango to lunga to na kamone ni eloko ngo bimeli bongo je sais pas bon remise ba carte ko esalamaki na Palme Beach remise ba remise ba carte e salami eza ba artiste musu ba ye ko zo ba carte kuna te o ba mona bilongi na bango so ba mona bilongi na bango e monde tie ba bike yake na pa maman livre ba ko yina ye kuna or que bazana erreur bazana erreur makasi maman Olive na maman Denise bazui bazwaka baswena biso ozomona oui maman Olive akaboli biso te maman Denise akaboli biso te maman Denise apesi biso ka carte o pona swena biso ba artiste comédien ozomona aucun hôpital keneka na transport na yo ozomona basali examen ndenga oyo banazoka pasi
kaka ndenge koloba ndenge pe bakosala examen mama Olive ande kopesa mbongo na maboko okende hôpital yo moko libi examen oza na mposa ofuti mbongo basala pe examen osombi bakisi na yo ozo comprendre ozomona donc toza batu oyo lelo nde toza batu ya batu te au moins faut tozala heureux vraiment maman toza na ba maman na biso toza ba étiquette toza na ba maman na biso mais ba différence wana so e comme kota je sais pas mon kokolo bani na wano noko ko zo ngolo ba pona ba différence wana so ke za ba ndeko bazo sala ngo amo pona bango non ba msusu soko tuni président masumu zo ata ya ko sala émission na ye ba msusu ba kende ko zo ba carte na ya 20 ba carte oyo président Massoum pesa ma carte na misa batute bazio on anda pas président Massoum songa elongi nanga monani kuna peut-être ba inanga quelque part ngala kenda pa mon livre maman livre servanga ezaka nde to kenda kinga katite maman servanga avant kutu to sala sisabidimbu maman na litori na ye alinga koyoka te artiste boza na passé en même temps na sala ki yo na soin intensif maman ya ki soin aide maman nazalaki na Saint Joseph maman Olive atindaki bato bayaki soe na ngana mama ozolanda na mama Angèle na pesa Angèle kana na pe bango mbote mama Olive asungaka na bato baza na ba este kuna o bandako na bango ezindi ozo comprendre o bato bazangi bandako asali pe na hôpital monene pona kosunga bato alongoli bato esprit ya kokende kozwa soe na poto zwango na mboka na biso ozo comprendre ye atongi hôpital wana na mboka na biso na chango kuna ozo comprendre do ba kanisa eloko ba nga basala eza yango te biso to ba mikolo ba âge to ngo to ba 50 na ndambu déjà ozo ko tant muto asali déjà eloko abuyi faut ko betele maboko ko souple ba fleur awumela na vie c'est ça do maman Denise awumela na vie ba mama ba na problème na biso te tozolo ba biso moko to kotisa kaka ba désordre o nga za muto dozo mona muto pa ke na zo carte na ya be président Masumu na zo za carte na zo ka bien te na tindi mutu ye moko akete ngana zaki na modelo no hôpital na biso yo za président Masumu te quand même na biso ke muto zo benga président Masumu bongo président Masumu alobaki yango ye moko tant que zo ba carte ah OK tozali na modelo no hôpital tant que ça c'est l'examen modelo abi non non iloko mama sali assez aloko malamu muto aboya yango azate tala kaka na bana na biso bango tout et poni RT président Météo nyama solo babi et sali moi polémique parce que bandinga msubazui bandeko msubazui te engela sa bazot mituna maman Denise ayebi bango te maman Denise apoba sengi bango te maman Denise aluki bango te to ndenge nini aluki kaba o ya pesa ki to yebite ba vague yango bandokene ndenge nini eza vague par vague ou bien o ba pesika wana esili donc o ba pesa eza premier tour ba artiste nyonso bakozwa Apolline mutute ba artiste tout bakozwa ba sengi premier tour normalement il doit bandaki ba pesa ka bata groupe salon ozo comprendre et senga ka bata groupe salon mais le kola aza maman oyo ayokai ma ananzo ka groupe salon ote tika nanzo abatu nyonso to batenga ba bénéficier za ki mingi bango vous comprenez bénéfice mingi za mingi na ti atay ndenge ba solo na ba président Masumba solo na ba président Elombe que loko soko tika bango esate ba artiste bazebele tande metu ndenge belaki mais pourquoi zo ba copier les gens pas de copier les gens ndenge ba bengi neti biso boyo toujours on tourne ba deuxième tour premier tour ezaki ba Fatou Kayembe ba nani susu bazwaki ba Sila ba Zui ba président Masumu ba Elombe ba Vetito ba Kenda ba nani vous comprenez mais deuxième tour to ko kutana kuna to kutana pe belé au monaki bango bilonga bango ba film bango ezoleka leka to zaki belé le lokut na tongo na hôpital nani debes auto zala jour na kin hôpital ba bisinga no mama kolunga pa auto zo déjà traitement na ye ba Elombe président bana na ye ado ba comédie ba bazo ke no zo mais ba mususu na zo baté bazo ba kin no zo ba carte ezali ozo ba sona ke ko zwango kende ko zo carte na mama sungi biso traitement zo kende kitoko ba kende ko zo ba carte na bango so premier tour ici ba zo ba carte deuxième tour pe ezali président Elomba ko benga toke boke so ba photo ya bana na ya basi faut ba na acte de naissance na attestation de naissance ba sangisi yango na attestation acte de mariage oyo sali na commune na madame na yo et apprendre aller ba pesi président Soumaïli so to za même moral to za président Météo face à la caméra président Météo so côté la caméra ba fan bazo zela ba yokayo une question pertinente vraiment il y a ba lobby que kobela na wana ezaki mercato oko ebisabsoni abi o beta ki on ezaki mercato
bon kobela na ngai yo nde oyaki na salle d'urgence yo omonaki bato bakufi na miso na yo omonaki médecin directeur ye moko po caméra ekota babwai caméra ekota na hôpital ndongo okotaki na ozala markato na salle d'urgence oyo bato baza na bapoto ebelebele yo mpo oza wana jamais epuis bazwa bato na privé lisusu batraite yo ozomona bato baluka bamarkato baluka babese na ndenge moko me wana nayebi te babi président météo kosi na ye abetini kaka mercato mbaso ezaki su te mbaso esesilaki ndenge nini oke kozwa ye eza nango lokuta azokosa na ye mpo abenda mbongo maoni ntango quelques jours après amoni mama liva ye kotikele mbongo biloko mwa ndenge wana ngai nabaki non nazwi na occasion osolola na ye te lafo pasi nabengaka yo mwa contre te samaki wana baye lelo lokola tokutani tosolola yango yaya oyo meka koexplike bato oyo nayebi te so tokobenga bango les gens de mauvaise foi obe tokobenga yango banani oyo peut-être bakanisela bato kaka mabe nga vraiment nazalaki obligé kotuna yo question wana parce eza question bapozaki ngango to parce nga na mathieu bosheka tokotaki na salle d'urgence mpona kozwa video na tokuti bato nde bazokata motema na kati ya salle d'urgence vraiment ezalaki bien mérité mais tokotaki quand même tozwaki risque wana yango wana lelo lokozwi opportunité oyo koexplike bango ndenge olobi bango bayoki na matoi na bango ya kokanisela moninga eza mabe soki yo moko osembola yango mpenza bien oyebisa bango su bien bien donc oyebisa bino eza kaka ke bolongolaka bimte ya mabe bato nyonso baza basemba te nde bobenga biso bamandia lelo oyo tosengaka motu oyo oyebi ke nasengaka didiki nwani mpo nayebi ke didi nwani soki natangi ata kombo na ye akabelaka nga 100 francs ozolandanga zito liyebo natangi kombo na ye akabelaka nga 100 francs gile mondo patacle ya lwanda soki yo loko natanga kombono te tokoyebana ndenge nini ozokompane biso ezalaka kaka ye natangi kombo na ye abia moto natangi kombo na nga donc na bamusicien na biso tosala mosala moko na okende ma place bato bazokufa na hôpital moko alali ya bakufi okuta azalaki awa na nsima na nga awa mama naki na pota ya monene na lokolo oyo mpe azalaki liboso na nga tozomona na hôpital na salle d'urgence bato bazobima solo bato bazokufa na miso na yo ozo comprendre yango mama Denise ndenge apesi nga carte oyo naozwela traitement ofele na hôpital sikoyo ntango naokende hôpital na ngai naokende boya mpe bobake météo ya kosi bokotuna bamédecin ozolandanga vraiment ezaka motema mabe congolais côté motema mabe za bénédiction non faut pas occuper il faut continuer laissons parler les gens tika balo bana bonde balingi de toute façon les gens n'aiment pas les gens donc voilà et en plus bato oyo bazaka na balobaka bongo a contribuer te atapa na ngata atapa ndeko ne moka zobela akozwa ta 100 € atindela eta ta 100 $ atindela te mais bango bato balobaka premier ke moto azokosa eza lokola moto akufisi moto so aza na mbongo te na poche obikalela makasi azolela yo soka azolela ndenge moto akufi mais azolela aza na mbongo te na poche akunda ndenge nini tala lobe fati beton asungi balobike no bibembe bolekisa mbala moko oyo senga moto apoto mbongo poto pesa pasi moto akeka poto asalaka atindelaka bino atindela bino ye na mwasi na bana baobomba mokolo nini soko makambo ebembe to bimisa mbongo eza te eza soute au sale boy vraiment voilà pena président de la République vraiment à réfléchir vraiment ça béton donc ndenge za papa moto poto moto Afrique du Sud moto wa Angola ndoko na kufi awa soko atinda mo bamela bango café kumba 4 jours ba 5 jours et sili donc soko bo wumeli ba ko bimisa na gouvernement ba kundeli bino ngo basala eza souté ozomona dérangement eza souté vous comprenez lelo oyo vraiment ndenge makambo yeke nango toza na état de droit état de droit tosala makambo nango président météo toza na kati ya monde artistique il faut tolinganaka faut toyebanaka il faut tosalisanaka mpe tosunganaka c'est important vraiment c'est hyper important tolai tolamuki toyoki moko ya biso Élise ake na parquet ake kofunda wa biso président Caleb na oyo ndenge oyebeli basalaki deal basalaki film président Caleb batie Élise na bouquet canal na bouquet Startime Élise amoni elongé na bouquet abi aza bénéficiaire te azoki ata un renté un mot lelo bakomi na parquet déjà mercredi tribunal au Banda un mot d'abord pour na président Caleb kokolobani na ndenge makambo nyonso ezolekela bon nga makambo ngo na kobanda ngo na suka nango vraiment nayebi yango te nazoka nde bato bazosola mais nayebi te juste eza nini moye nakota na mozindo nango tolobaka eza te mais bango bale nde baza na président Caleb na Élise baza bato basaka mosala oyo tosaka toka bacollègue so mabe eza bameka kaka koboma moto baboma moto parce que mabe ya te
le bakanga moninga te exemple pas contre prison pour na kombo na yo et ça malamu te le pe moninga bela te azinda te asa do mabela te pour na kombo et ça malamu te le pe moninga pas comme piaka te ba exposer à zumbongo te ndenge bozoloba vous comprenez ba ye baka ko sola ba boma moto na ndenga malamu po baza ba artiste ba omi balé o ba ye ba na mboka ozolanda mama pour Elise mutaki ko funda na parquet baza déjà en parquet. Bon, parquet bakenda peine à plainte pour déposer et après retirer. Ce qui n'a évité niveau il y a des plaintes et des plaintes. Pour la plainte non, ils apprennent. Ce qui est maman que papa n'a sunga qui papa n'a pas sunga baxele un plus. À côté qui n'est pas retiré plainte na hier. Na ke gros api mutu mususu yo ozana na posa ko funda mutu te. Entourage ka bazo ba funda to les 100 francs, funda to les 1000 francs. Funda ya laksaka nini. Bato wana lelo soki yo fundi muninga bake batie quelque part place à passer bisengo wana bango bakoyoka nzambe likolo aza premier juge nzambe aza bongo biso tozawa todépendaka na ye oyo babengaka les lions de la tribu de Juda alpha pe oméga omnipotent omniprésent omniscient ozo comprendre donc nzambe ayebaka etwala moto ezobrele awa ozo comprendre yo nanga toyebi mokolo tokufa te nzambe ayebi ke peut-être yo okufa na pongi okeboye peut-être moko osala accident nga na bele malade bele kufi bru tant bele boba kufi nzamba zo seka zo dessiner bino nga na lobi na kufa te comment bele obia kufi vous comprenez oh nzamba kangi muto mokili afungola kate soki mona awena étoile malamu po abakisa impulse ezaka biso ba présenter to lobaka te ke biso tozali kolo bana mpe basaka na biso donc soki aya tenga coup de pouce boy tout travailler et vous savez malam baza trop nécessaire ozolanda maman donc ba prévision basala na mitema ya mabe pona ba faire souffrir ba ninga ou ba osala na bango baliaka ba mbongo basala niza malamu te do yebana no nzambe liboso nde tosala mosala na biso oyo yana bato musu baza wana bato basimba bango bambiku te ya ba musu baza na bato bakenda kosokola bango na bamai na banko toki na bangiringiri kuna bato bakoki sokola bato na bangiringiri kuna ba comédie bakenda koluka bato basokola bango biso ba mama na biso tango babota biso ba sokola biso déjà na bimiko mkombo so ezali na okisi te awa sokola biso pa mafuta mbila yo na age neti ngana za na kin ba sokola balongola na bilamba mutawo sokola nga ozomona te za sens te alongwi azwi nini na nzoto na yo atika na nini na nzoto na yo lelo nga na koza na zana na succès na succès te nzambe ebe lo na okena ngo l'essentiel bana nga ba otanga bana nga bazolia nga moko nazana nga bien ozo comprendre nga eza te que non nazwi mbongo ebele me na butu so na lali pongi eza te nibandi kobeta bashit ko bina bina ti pongi ezwanga 5 heures o que sona kena ndako na tika mabobo na sengi nzambe merci et puis pongi na ngeza pongi ba bébé so na lali soki na bisi nzambe de 6 heures abujanga mwana lobaki 6 heures la muka parce que na yebi nzambe wana. Voilà, on est avec Météo Nyamasolo, bonne santé à mouvement groupe na. Ça va toujours les canaux chaîne biso RTVS 1 et puis papa na biso muzitu na pesi bambote belé ba utu kozonga na papa Fayulu ba yene mboka papa biso lamuka donc naza na chaîne na bango la chaîne na biso papa muzitu na leka wana banda kala. Vous comprenez, il y a un bi bazongi kitoko basai discours kitoko makamelo kitoko parce que mboka ba comprendre que ça suma kama kubamba mabanga te ya kubamba milangi te to comme na état de droit yo kubamba milango kubamba mabanga so mninga zoki ba okanga yo ozotala kutu nani bakanga ya kota prison ebongo yo nani nani bakanga kota prison ebongo yo voilà Météo Nyamasolo on est vous préparer aux ana loko ni zana bac to zela bazela météo akozala nango to mona na souci aba to batala biso na télévision le quoi métisse kufaki nango bakolo chaîne babino bozwa ya mwa bagag mo bozongisa tozosala bagag mo tozo bandi yango e banda semaine e banda oleka to leka 3 fois na journée 3 fois to leka 8h 19h 22h ezanga nazali modero azali papa tito pe na bengaki ye atournaki lianzi atournaki na bengaki pe moko atatournaki mamepela pe tozana tournaki yo pe zidane faut yebake na bagag wana ozala donc to leka chaque jour donc 90 fois na mois 90 fois so ozana mo eloko na produit na yo mikate na yo nguba na yo kwakere na yo oye eleka 90 fois to leka na mois 90 fois donc na semaine moko to leka 30 fois ozomona donc to bandi bagagi wana yango ndezo banda koleka sikoyo ba publicité nango eza na internet to boga yango do bana nzambe tia bango ka mpepe tozo kende mpepe kaka malem donc ndime nzambe papa nzambe nyonso ezali tout est possible à celui quoi ya météo olinga kolia nini na linga olia mingi biloko mboka moni hôpital ba bisinga ko meka bangulu vraiment mingi te kota ba poso ba soso tout ça parce que grèce on ezaki mingi te ndenge ba lobi na tiki mbala moko
et puis baïsinga na lia kaka suka 15h après 18h était pour noya sou munene babita yo komi nango oyo ezata ya ba jeune tayi na komi nango pema ezala souté o palpitation eza souté o na ki mamba bona lembeza te o ta on azaki ki mona pema pamba lelo tayi kitinga boye mais ça c'est pas ko lia susu après 15h te no lia mayebo mbinzo misili dongo mbika bandindi mi ombote pona linga to pe mingite na pesa ngo mbote contour tayi na combien te na bomba po bato musuba ninga ba koma netinga na bomba so ngotinda lamba pesa kana odimne ko kwanga bon ona yo te na bomba au bon pointure te na bomba pointure bat ninga ba yebi na la chose combien ba yebi no ba yebi te kwa zo mona geza 44 zo yeba geza 44 43 bazo yeba 44 43 boba otuna tsunde ngene ouais ça façon de communiquer que à chose 44 ouais donc c'est une façon de communiquer donc bazio déjà beaucoup comprendre vos yeux ngo to koyeba groupe sanguin na ah dans un groupe sans souci. Groupe sans souci. Groupe sanguin là, groupe sans souci. Horoscope non ouais. Dans un bélier. Dans un bélier. Voilà un mot de la fin. To comme na suka so ko pesa batumbote mo adresse. Bambote za mami te mot de la fin zara ke non. Bientôt moi na nzamba za ko ya to bongwana. Maladie utu ko ya na mboka oto la tele biloko to yebela ki sensité biso zaki ya mindele. Tala ba mindele buzo basala na mboka mwasi azobala na mboa azola na mboa. Basi na basi bakomi ko balana mibele mbele bakomi ko balana yango kanda ya nzambe ekitaki do to bongo la motema moko to bongo la motema oui mais lobi to moni finale ya Bayern de Munich na Paris Saint-Germain to moni balati ba kashnete bazo pesa na mbote na maboko bazo yambana plus pur encore avant match to moni PSG libanda bazaki vraiment entassé bazo sangana nga même biso to étonné to yebite balati ba kashnete bazo bina après même match tant bazo sa ba remise ba médaille wana ba pesa na mbote na maboko bazo yambana balaki même pas ba kashnete na ba gants to éviter to comprendre le phénomène en hôtel lobby to éviter ça promener Holanda bango te biso za ba bantu nous sommes les bantu pona ko kufa bango te ba kufi lokwa banzinzi yo moni ba congolais ba kufi lokwa banzinzi biso talaka kana ministre biso bigeno mai mte bigisi biso awa na corona yo gisu ba to ezo mate belebele mais tala kuna to ekomi su ebele o 3000 quelque ba mati na France Italie ba mati Espagne ndenge mati betami awa après 14 jours yo kana poto ndenge ozala ba to mo ba baningaka donc oyebaka nyonso yo somona noir akena jardin na zone biso bo place lion aza asa ba jeune lion mais na za be blo musu ba vidéo sur na l'action boye mikolo ba lion na ba tigre ba le ba mindele belé na l'action ngo na téléphone mundele place lui avant na kazo tala soki azabi azate e auta bo lion pa bimeli a récupérer na ba seconde ozomona biso to saka lo mo to ba bike tika elo leki tika izate o mo te biso na za na otambo nango yo poza na otambo ba mindele ba komo beta ngo kara mais bat bazo kufa koleka ba mbinzo na banzinzi bango wana donc nzamba za to mi batela to komi mingi makamanza parce que to na temps de la fin linga moninga na osenga moninga pardon o bozaka ni ba problème so moninga senge logo pese po nzamba ba o beta po na osana nini oya kosenga na osana nini mais na ndenge mabete Mathieu c'est okopesa bambote comme ça to chite na nga ba onyo subani na Alembia Roger Niwa Zifeto nani Caps Kabasele mon André son excellence Eric de Vita mon boss o alika batonyo sa diamana mbongo Didi Kinwani boss Ted Tendai maboko banque na pesi mbote na Ville Pambani mokonzi ya Japon Cyril Ekina Fuma Bilele na pesi mbote na Kato de Bruxelles Abega Kanda na pesi mbote na Ferrage donc rié Ferrage babi mfinu kwa sapu ngwati Sébastien en place tolalaka donc to pesi mbote na Mbizi Gilembizi na pesi mbote belé na Kashito donc babi Ibrahim Kashita na pesi mbote belé na groupe Lisungi Ibrahim Kashita na pesi mbote na boss Laurent Sokoko Edi Kamina les dinosaures star na biso Romeo Putu aza na Amérique lek nanga azobeta musique au CPS américain boss Zitoliebo chaka do kudinga poche nzambe ka okate to bokate na pesi mbote belé donc on a pesi na pesi te babi ke émission sur le kanoko jidoka loyal notre producteur babi yeka suba fungol zela ngola tanto kende ba wambo tozana ye Sele Manzombi na pesi Sele Manzombi bambote belé coopéra batikwa na kati États-Unis na pesi mbote belé Maketa Fatou mama na Ngembo na pesi mbote belé yaza na Hollande président Gilbo soka ba fungol Brazzaville mama na olinga to kende to pas président Gilbo na Brazzaville et pas ya DG Jean Didier Longo boss Jean-Jacques Bouya ndeto kende kuna Dudu Kungwati na pesi mbote belé balobi tato azalaka chafouin asomba ndako na bino na Petre Angol babengaka ye mbisi
na pesi mbote président Guy Vita mbote belé bolanda émission oyo tango zolanda émission oyo o s'abonner pe Jansi qui nous ani mbote belé s'abonner tango tali yango et ça biso malamu mingi donc merci vraiment, c'est un plaisir pour moi pour la Hollande bongo ya nanga meto nyama solo mon président. Donc na sepeli vraiment na courtoisie dengo ndima qui correspond à l'invitation là car moi je vois Eric Divita naza vraiment côté ma belé donc à 500 mètres na ma belé pour na comment on a boss Fabrice Nseka na boss Fabrice Nseka na félicite na moni Chichu Kuzure na moni mon papa Izedogo l'homme des cas impossibles vraiment l'homme des cas impossibles côté ba ko côté Izedogo ayo na pe azui solution na ke mon na Canada na moni na États-Unis na moni mon président à vie Bruno Lubi Kambongo propre président na peso bambote vraiment ébélé toza wana tozo bunda kaka ma copine privée pour tout de alola na peso mbote vraiment ébélé la princesse de Matongé Georgette Mbwangi na peso bambote ébélé vraiment na pesi vraiment bambote misusu na Yapodor na peso mbote belé Patrick na peso bambote belé Patrick Mignon garçon de Hollande na peso bambote belé Mosengo là vraiment tout ce qui wana pona lelo. Si vous avez aimé cette partie, dites merci à Christian Soumaïli qui était derrière la caméra vraiment. L'équipe technique Mombadjino à Rosalawana pour le montage, vraiment merci. Nabandilandi Nyonso, au Balandi Bisocio, Kouli Media TV. N'oubliez pas de vous abonner massivement, car vous ne serez pas déçus. On a Kouli Media, dans des chaînes très éducatives, de l'Obéla Kaka, fait surtout eux les Kanamboka au Borozongo en temps réel, nous pas que na Kouli Media. Vous pouvez ça numéro ya? Ouais, numéro à contact sur Ngozonga, plus 243, plus 243, 999 5 fois, de 59 28 et 11. Wana Ozui et Ambalamoko. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine. Bye.